Dossier sur dossier, affaire sur affaire, dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Na bandi ebela batu toyebi papa Jean-Pierre Mbemba, est-ce que batu o balingaka penza Jean-Pierre Mbemba bazali, s'il vous plaît, soki bozali bolakisa, comment ka Jean-Pierre Mbemba ou rien? Et puis, tango to beta lisolo ya bongo komela biso bisika nini ozolanda biso. Nalinga toujours soki na obeta lisolo moi ba commentaire batu balobi mama Étoiline nga nazalaka na Mwanda, mama Étoiline nga naza na Congo, Lubumbashi, nga naza na Kinshasa, nga naza na France, naza na Angola, en tout cas esalaka bien makasi. Lelo na ina dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba biso nyonso toyebi aza bongo ministre ya transport. Avant azala ministre ya transport, ezalaki mbutu ya makasi na régime ya Joseph Kabila Kabange. Na régime ya Joseph Kabila Kabange, tango Joseph ayaki kozwa kibokonzi na mandat ya liboso la famille toyeba biso nyonso, Jean-Pierre Mbemba azalaki parmi les 4 vice-présidents ya Joseph Kabila. 3 ans après, na 3 mois, et yaki kosala que Joseph alongola bango. Kolongola bango, oya longola ki bango, Jean-Pierre Mbemba atikala na eko sepela te, akomaki na niveau ya kobanda sikoyo kobundisaka Joseph Kabila Kabange. Ezalaki mbutu ya makasi. Tango Joseph na kote na ya monaki keno ezo simba lisusu te, yango akende kofunda ye na CPI. Kofunda ye kuna nde bakangaki ye. Nde bisika Joseph ayaki kozwa kimia. Sikoyo na manda ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas yepe de son côté, azalaki besoin na ceinture ya makasi. Parmi ceinture ya makasi oyo ye amonaki keno elingaki esunga ye, ceinture akendaki pe kopona nani papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Aponaki ye que non azala parmi batu oyo bakobanda kozala pene na ye pour que mabe ekomate. Nde bisika akendaki kopona pe papa na biso Vital Kamerhe, mais kande boyebi awa asi akimi. Azali susu na bisote, azali susu na Congo na bisote, mais mutu atikali fidèle et pas ya son excellence eza bongo papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Que passa? Lelo na ye na dossier nini concernant papa Jean-Pierre Mbemba, concernant ministre ya transport nini lisusu mama Étoiline. Bonjour, bonsoir. Bino nyonso bolandanga. J'espère que vous allez bien. En tout cas na côté nanga naza nanga pepele. À part malili kande boyebi abiloko na lati malili pas moyen. Donc malili ndezo tungisaka biso. À part malili tout va bien. Eza bongo. Lelo na ye na dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. S'abonner soki okoti sika, partager, tielanga commentaire et kosala malamu. Papa na biso Jean-Pierre Mbemba sali nini? Totaki komona biso nyonso baleine oyo akweyaki na Mwanda. Bato a Mwanda, est-ce que bozali na biso? S'il vous plaît, soki oyebi ke oza na Mwanda, oyebi ke omonaki pe baleine wana, en tout cas iyaka koloba mama Étoiline j'étais là. Mama Étoiline nazalaki. Mama Étoiline niliku hapo. Baswahili balobaka bongo. Ba anglophone balobaka mama Étoiline I was there. Et osala malamu. Na portugais baloba nini? Komela biso na portugais osala malamu. Alors, baleine ayaki kokufa, baleine amekaki, aye kozonga na mai, ba meki kozongisa ye na mai, etikala kosimba te, jusqu'à ce que baleine ayaki kokufa. Tango baleine ayaki kokufa, tomona ki biso nyonso, ministre ya pêche atikala kozala kuna te, mais présence ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna. Déjà présence na ye esalaki batu kitoko, moi personnellement, parce que toyebi ke na Congo na biso babiloko abongo omonaka batikalaka population, mais à ma grande surprise tomonaki papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna, et surtout papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna kotala ta elongi na ye ayokaki mawa ya makasi, ayokaki pasi ya makasi komona baleine akufi kaka boye. Esalaki ye penza pasi ya kosakana te. Alors, kande toyebi biso nyonso bandeko na ngai, baleine tango akufaki, population ebandaki kosatandra ke nanzala oyo eza na Congo. Batu baolia biloko ya malonga te,
biloko nyonso si emati ba prix bato babandeki kosatendre peut-être que baleine wana bakopesa ye population alia comme ça mikuwa bakende kotia yango na musée mais etikala kosalema bongo te tomonaki banganga bayaki kosala bamakambo na bango tomonaki ndenge bakendaki kokunda baleine wana bato ebele bayaki kobenga benganga balobi mama Étoiline yaka nanu koloba po ce n'est pas possible mama Étoiline kota nanu likambo oyo biso to bande ozela na biso baleine wana bapesa population bato ya mwanda balia basepela me tala makambo baye kosalela biso eske esalemaka bon kande boyebi mama songi pe aye akoti likambo oyo nanzana nga mwana nzambe nanza mama songi ya makasi te la famille kande na bando beta lisolo bon en tout cas selon la logique des choses ata na ba pays ya mupaya babiso tokenda na ba pays ya mupaya tomoni maktoyeba makambo ninge salemaka est-ce que vous savez que ezalaka ka Congo na biso bisika oyo ezalaka baliaka banyao ezalaka na Congo na biso oyo baliaka bambwa boyebi ke ezalaka na Congo na biso oyo baliaka banyoka ezalaka na Congo na biso oyo baliaka bandeke na ba pays mosusu ba pays développé soki bakangi yo kaka ndeke oke obomi ndeke olie okoki kokota ta prison soso oyo il faut kendaka na ba ferme okende kosomba soso ata soki boboke kandenge ezalaka na nzela na butu boye kokutana soki na lapin bokutani na nini na nyama soki nyama ndenge nini bokutani nango kotia yango na mutu na makanisi ezalaka ke okoki kolia yango te ata soki emataka ata soki ekitaka bokotikala koliaka nyama te oyo yo okutani na nzela okende oboma oliaka bokotikala ezalaka bongo dossier oyo ya baleine biso nyonso tomona oui c'est vrai communauté na biso ebande s'attendre surtout na nzala oyo eza na Congo nzala eza ya makasi eza musuni mais selon la logique des choses selon mundele il faut bakunda ye et pour votre information makambo ya baleine wana etikala kosila ka na Congo eza situation moko etambola partout dans le monde donc mokili mobimba yebaki ke baleine akufaki na Congo pour votre information donc yango esalaki que moyen ya kolia baleine wana ezalaki te po na ba pays développé balingaki ba mona biso bato anzala ezalaka bongo bino moko boyebi ka ndenge makambo kindaka eza na président papa moko te oyo akotikala kolinga te ke bavoisin babanda kofingela ye bana babanda kofingela ye ndaku na ye papa nyonso azalaka toujours na tendance ya koprotéger bana na ye ezalaka toujours bongo papa nyonso azalaka toujours na tendance ya koprotéger kandaku na ye donc eza eloko oyo faut toyebaka déjà na mutu c'est vrai oyo ekoti na mabele eza musuni mais pona bato mosusu bayebi te likambo nini boyebi makambo ya baleine ye kosalema après élimination na biso lobi nango baleine azokoka lisusu te kovanda na mai aye kosenga lisungi eza déjà message ya makasi oyo ezoya sikoyo normalement baleine wana ifalaki kaka bakunda ye eza baleine oyo ifalaki batika te ke no population elia ifalaki kaka bakunda ye balobela ye maloba kande tomonaki bakoko bakendaki kuna kolobela ye maloba eza bonga saki penza baleine oyo population il fallait pas botier la motema et surtout pour votre information papa na biso Jean-Pierre Mbemba azana liloba te na makambo etali ba baleine ministre ya pêche normalement ensemble avec le président de la République ne balingaki bazala na liloba bazala na mwa makambo koloba sur baleine wana aussi longtemps que bango ba priaki ke no bakunda baleine wana Jean-Pierre Mbemba azaki na eloko koloba na ete il fallait ka a exécuter
Dossier sur dossier, affaire sur affaire, dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Na bandi ebela batu toyebi papa Jean-Pierre Mbemba, est-ce que batu o balingaka penza Jean-Pierre Mbemba bazali, s'il vous plaît, soki bozali bolakisa, comment ka Jean-Pierre Mbemba ou rien? Et puis, tango tobeta lisolo ya bongo komela biso bisika nini ozolanda biso. Nalinga toujours soki na obeta lisolo mwa ba commentaire batu balobi mama Etoiline nga nazalaka na Mwanda, mama Etoiline nga naza na Congo, Lubumbashi, nga naza na Kinshasa, nga naza na France, naza na Angola, en tout cas esalaka bien makasi. Lelo na ina dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba biso nyonso toyebi aza bongo ministre ya transport. Avant azala ministre ya transport ezalaki mbutu ya makasi na régime ya Joseph Kabila Kabange. Na régime ya Joseph Kabila Kabange tango Joseph ayaki kozwa kibokonzi na mandat ya liboso la famille toyeba biso nyonso. Jean-Pierre Mbemba azalaki parmi les 4 vice-présidents ya Joseph Kabila. 3 ans après na 3 mois et yaki kosala que Joseph alongola bango kolongola bango oyo alongola ki bango. Jean-Pierre Mbemba atikala na ko sepela te akomaki na niveau ya kobanda sikoyo kobundisaka Joseph Kabila Kabange. Ezalaki mbutu ya makasi tango Joseph na kote na ya monaki keno ezo simba lisusu te yango akende kofunda ye na CPI. Kofunda ye kuna nde bakangaki ye. Nde bisika Joseph ayaki kozwa kimia. Sikoyo na mandat ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas yepé de son côté azalaki besoin na ceinture ya makasi. Parmi ceinture ya makasi oyo ye amonaki keno elingaki esunga ye, ceinture akendaki pe kopona nani papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Aponaki ye keno azala parmi batu oyo bakobanda kozala pene na ye pour que mabe ekomate. Nde bisika akendaki kopona pe papa na biso Vital Kamerhe, mais kande boyebi awa asi ya kimi. Azali susu na bisote, azali susu na Congo na bisote, mais mutu atikali fidèle et pas ya son excellence eza bongo papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Que passa? Lelo na ye na dossier nini concernant papa Jean-Pierre Mbemba, concernant ministre ya transport nini lisusu mama Etoiline. Bonjour, bonsoir. Bino nyonso bolandanga. J'espère que vous allez bien. En tout cas, na côté nanga, naza nanga pepele. À part malili kande boyebi abiloko na lati malili pas moyen. Donc malili ndezo tungisaka biso. À part malili, tout va bien. Eza bongo. Lelo na ye na dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. S'abonner soki okoti sika, partager, tielanga commentaire et kosala malamu. Papa na biso Jean-Pierre Mbemba sali nini? Totaki komona biso nyonso baleine oyo akweyaki na Mwanda. Bato a Mwanda, est-ce que bozali na biso? S'il vous plaît, soko oyebike oza na Mwanda, oyebike omonaki pe baleine wana. En tout cas, iyaka koloba mama Etoiline j'étais là. Mama Etoiline nazalaki. Mama Etoiline nilikuwa hapo. Baswahili balobaka bongo. Ba anglophone balobaka mama Etoiline I was there. Et osala malamu. Na portugais baloba nini? Komela biso na portugais osala malamu. Alors, baleine ayeki kokufa, baleine mekaki, aye kozonga na mai, ba meki kozongisa ye na mai, etikala kosimba te jusqu'à ce que baleine ayaki kokufa. Tango baleine ayeki kokufa, tomona ki biso nyonso ministre ya pêche atikala kozala kuna te, mais présence ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna. Déjà présence na ye esalaki batu kitoko, moi personnellement, parce que toyebike na Congo na biso babiloko a bongo omonaka batikalaka population, mais à ma grande surprise tomonaki papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna, et surtout papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki kuna. Kotala ta elongi na ye ayokaki mawa ya makasi, ayokaki pasi ya makasi komona baleine akufi kaka boye. Esalaki ye penza pasi ya kosakana te. Alors, kande toyebi biso nyonso bandeko na ngai, baleine tango akufaki, population ebandaki kosatandra ke na nzala oyo eza na Congo.
batu baolia biloko malonga te, biloko nyonso si e mati ba prix. Batu babandeye ko s'attendre peut-être que baleine wana bakopesa ye population alia. Comme ça mikuwa bakende kotia yango na misé. Mais etikala kosalema bongo te. Tomonaki banganga bayaki kosala bamakambo na bango. Tomonaki ndenge bakendaki kokunda baleine wana. Batu ebele bayaki kobenga benganga balobi mama Étoiline yaka nanu koloba po ce n'est pas possible. Mama Étoiline kota nanu likamboyo. Biso to bande ozela na biso baleine wana bapesa population. Batu a mwanda balia basepela me. Tala makambo baye kosalela biso eske esalemaka. Bon. Kande boyebi mama songi pe aye akoti likamboyo nanzana nga mwana nzambe. Nanza mama songi ya makasi te. La famille. Kande na bando beta lisolo. Bon. En tout cas, selon la logique des choses, ata na ba pays ya mupaya, ba biso tokenda na ba pays ya mupaya, tomoni maktoyeba makambo ninge salemaka. Est-ce que vous savez que ezalaka ka Congo na biso bisika o ezalaka baliaka banyao. Ezalaka na Congo na biso oyo baliaka bambwa. Boyebi ke ezalaka na Congo na biso o baliaka banyoka. Ezalaka na Congo na biso o baliaka bandeke. Na ba pays mosusu ba pays développé. Soki bakangi yo kaka ndeke oke obomi ndeke olie. Okoki kokota ta prison. Soso oyo il faut kendaka na ba ferme okende ko somba soso. Ata soki boke kandenge ezalaka na nzela na butu. Boye kokuta na soki na lapin. Bokuta ni na nyama soki nyama ndenge nini bokuta ni nango. Kotia yango na mutu na makanisi ezalaka ke okoki kolia yango te. Ata soki emataka, ata soki ekitaka. Bokotikala kolia kanyama te oyo yo okutani na nzela okende oboma oliaka. Bokotikala ezalaka bongo. Dossier oyo ya baleine biso nyonso tomona. Oui, c'est vrai, communauté na biso ebande s'attendre surtout na nzala o eza na Congo. Nzala eza ya makasi, eza musuni. Mais selon la logique des choses, selon Mundele, il faut bakunda ye. Et pour votre information, makambo baleine wana etikala kosila ka na Congo. Eza situation moko etambola partout dans le monde. Donc mokili mobimba yebaki ke baleine akufaki na Congo pour votre information. Donc yango esalaki que moyen ya kolia baleine wana ezalaki te po na ba pays développé balingaki ba mona biso bato anzala. Ezalaka bongo bino moko boyebi ka ndenge makambo kindaka. Eza na président papa moko te oyo akotikala kolinga te ke ba voisin banda kofingela ye bana, banda kofingela ye ndaku na ye. Papa nyonso azalaka toujours na tendance ya koprotéger bana na ye. Ezalaka toujours bongo. Papa nyonso azalaka toujours na tendance ya koprotéger kandaku na ye. Donc eza eloko oyo foto yebaka déjà na mutu. C'est vrai oyo ekoti na mabele eza musuni. Mais pona batu mosusu bayebi te likambo nini. Boyebi makambo ya baleine ye kosalema après élimination na biso. Lobi nango baleine azokoka lisusu te kovanda na mai. Aye kosenga lisungi. Eza déjà message ya makasi oyo ezoya. Sikoyo normalement baleine wana ifalaki kaka bakunda ye. Eza baleine oyo ifalaki batika te ke no population elia. Ifalaki kaka bakunda ye, balobela ye maloba kande tomonaki bakoko bakendaki kuna kolobela ye maloba. Eza bonga saki penza baleine oyo population il fallait pas botier la motema. Et surtout pour votre information, papa Nabiso Jean-Pierre Mbemba azana liloba te na makambo etali ba baleine, ministre ya pêche normalement ensemble avec le président de la République nde balingaki bazala na liloba, bazala na mwa makambo koloba sur baleine wana aussi longtemps que bango ba priaki ke no bakunda baleine wana.
Jean-Pierre Mbemba azaki na eloko koloba na ete. Il fallait kika a exécuter. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.